Na kombo tata mwana peli mosantu mbote na bino balandia émission na biso ndenge tango noso toko kabola ka ba sujet lelo na lingi to kabola mwa sujet ya bowelani oyo ezali ko ningisa mokili pona nini ye ngai te pona nini bazali ko linga ye pona nini bazali ko kumisa ye motema mabe eye makasi. Na komema biso nyonso to tanga histoire na Bible na 2 Samuel chapitre 15 verset 1 à 12. Histoire nini to tanga kuna ezali histoire ya Absalom, troisième fils ya David. Ye azalaki influent, azalaki na beauté bato nyonso bazalaki koyeba ete soki tata na ye azali te yende ako remplacer na bokonzi. Et bongo lokola azalaki soifé de pouvoir asalaki réseau moko ya 50 personnes. Ba oyo bazalaki kaka ba proche ya papa na ye, ba oyo ka bazalaki katikati ya papa na maison royale, ba oyo ba lukaka bokonzi, ba oyo ba yaka pona kolia, ba lobi noto soutenir ye po soki ya komi roi, biso nde toko kipe ba poste ezali vraiment important. Nde na tango wana 50 personnes ba bandai ko soutenir ye, ya azalaki ko sala lolenge nini? À côté devant la porte royale. Soki bato baye na Jérusalem pona kokota na mokonzi kuna David po ba sambisa makambo na bango nde ya kotuna yo ozali mutamboka ni nazaka mutamboka oyo problème neza nini ayoki yo alobi ozali na raison de konanga me awa nani ya kosambisa yo soki nga nazalaki mokonzi nde likambo vraiment solo na kwa kopesa o raison soki mutalinga fuka mela ende bafuka mela bana bakonzi habite nde konanga telema ko yamba muto bandi ko embrasser ete a kopesa mutu moral. Nyonso wana zalaki kosala po aluka bato bakoma sima na ye pambata zalaki koluka bokonzi. Nde sima ya 50 personnes bayaki kokoma mwe ba 200 personnes na réseau oyo ya salaki. Nde apesaki bango ndingisa ete bokende na bamboka nyonso. Na tango boye soki boyoki son de cloche. Ngonge kokobeta, klero kobeta, bo belela ete ngai na komi mokonzi. E salamaki ndenge zalaki makanisi na ye. Kasi David esa salaki ve na mama na Salomon Batseba ete mwana na yo Salomon nde ako remplacer nde nouvelle ekomaki suka David atinaki prophète nani oba bakolaki mafuta Salomon nde avandaki na bokonzi. Elingi koloba ete bokonzi babota makanango bokonzi bapesaka yango bokonzi bazoka yango na makasi te. Surtout bokonzi ya bonzambe pamba te nzambe alobi na Jérémie ete liboso obotama na libumwa mama na yo ngai na yebaki yo pe na ponaki yo ezali likambo ya koponama oyo yaki nango na mokili kasi ezali likambo ya koluka pona influence te pamba te soki ezali dona yo te okoluka pe ekosimbaka mokolo moko te lokola Absalom asalaki réseau ya bandoki ya mabe pona nini abundisa likambo ya David kasi esimbaki te. So totali lelo na politique tokomona ba piège koluka na mabe kobomana ba coup d'état pona nini kowelela bokonzi bazali kowelela kobongisa peuple te mais bazali kowelela bokonzi ngai nde nazala na place ngai nde na diriger tokoya na mangomba eye plus pire na lingomba kotia na ba piège oyo ezali bosa koisama o remplacer soki ba passer bazali passer moko azosala musala oyo mususu bazolinga akoisama moko mususu azolinga mata pe ba poison kolesa na baninga biloko mabe eye tina lingomba kobomana pona nini pona bokonzi ya bonzambe aussi longtemps tolobaka musala ya nzambe ezali pasi pona nini kowelela yango cela veut dire tozali na ba intérêt tozali bandimi te soko zali mondimi koma yoko koma na niveau ya kosala ndeko na yo mabe na mangoma tokomi kobomana tokomi kobanga même na lingombo yene loka kolia moninga po lia komi kobanga mais na lingomba soki na lingomba tokobangana ebongo na mokili tokozala ndenge nini bandeko motema mabe ye makasi na ba famille kolobate so bozali na ba bien moko commun okomona bandeko mususu bakoluka baboma baninga parfois pona mwa parcelle ou bien ba héritage batu kobomana kosala na mabe lolenge moko na mabala okomona ete batu basalaki communauté de bien moka komoluka ko aprespite liwe moninga po ya tikala bazali na bassurance moko a vie ezali na mbongo moka zoluka eliminer moninga po azwa motema mabe eye makasi bandeko biso na kati na lingomba papa de lungana alobaka nini kati na nzembo
par rapport à la réalité actuelle. Toyoka Nzembo, o ezali maloba ya Papa Dialungana. Nzembo ezali na Kikongo ngai na ko traduire na Lingala. Nani asosoli likambo oyo na liwato na bokufi na ngai Dialungana? Nani asosoli likambo oyo na lingomba na ngai na bokufi to na botiki na ngai nzoto oyo katikati na mokili? Bino batambusi ya lingomba na ngai botika kowelela bokonzi o musala ya pasi moza kowelela yango pona intérêt ya milimo to pona ba intérêt personnel. Botika kowelela bokonzi, botika pe kobundisa bana banani bandimi. Lukeba kweno vanga silwabu suka ekozala mabe. Luyamula ngani sebane mondimi akomi na elokola azana mo a dire te. Me baye batongi lingomba nde bandimi. Me mondimi akomi moto moko azana mo a dire te. Soka meki ale kende. Ya solo eske lingomba ekoki kobenga na rabatu. Rôle na biso ezali évangélisation to te ya bapakano bakoma bandimi. Ube tozwa lisusu baye bakoma ki bandimi tozongisa bango bapakano. Lingomba elobi soki moto akweyisami akokende na bapunition pamba te apirge peine na ye nde azwa conscience azongela kibondimi wana maloba ya Tata Molimo Santu. Mais oyo biso tozali kosala ya solo wana ezali vraiment selon règlement d'ordre intérieur ou principe et méthode de l'église, ou alors tokomi kosala selon biso mondimio ya nyokomi pona kotonga bakoko 37 000 familles déportées bayeba nyokwami po lelo lingomba etelema bandimi bakose sacrifier butu moi Papa Diangenda lobi moi na bino mvula na bino bato baza komipesa ya solo bandimi bazana soki mondimi azana tina te donc lingomba nde zana valeur kaka mais lingomba nde bato ndeni ni lingomba komi koboya bana na ye. Est-ce que na famille soki mwana sali mabe bakozwa balongoli na famille et plus pire na église là où il y a pas de salaire pourquoi bakobengana moto azoko mérite kaka etumbu akosilisa etumbu na ya kozonga na nzela e balobi moto ava akende na sima ya lingomba basambisa ye wana ezali mibeko ekomami tokomi kosala selon biso. Papa kisolokela baki lingombo ezali facile na kotambusa po nyonso ezalaki déjà établi tosalela kaka ndenge ekomami. Papa Simon Kimbangu ni tango aye kotambusa lingombo alobi tosadile salukia nzambi mukieleka tosalela musala nzambi na solo mais yo ozobebisa na yo ozotelema pe. Mais attention toyembaka na biso ka tosadile salukia nzambi muluvunu parce que vérité zakati na biso te. Toza ko bebisa, toza ko combattre, tozali ko bundisa. Bambute ya lingomba na nga, botika ko welela bokonzi, botika ko bundisa bana. Devoir na biso zali to encadrer. To longola bainda na babungi, bazonga na nzela, mais tozali su na devoir ya ko bungisa te. E yo na ngai oto koti na ba réseau ya ko détruire. Evre Papa Simon Kimbangu, suka na biso ekozala mabe. Absalom suka na ye ezalaki mabe. Akendaki na troupe na yeba kimaki mais suka Absalom akufaki avant Ajoye asengelaki akufa po Absalom abundisaki David makasi même so tangi pisom 3 David azolela bayini nanga baye makasi véritable moyini ezalaki Absalom mwana propre ya David ndabundisaki David makasi. Lelo pe papa tanga zoloba bitumba tozotala musika nzoka bitumbezali na kati tobongo na bandeko so toyaki pona koliana komela totika kosakanela bana ya bilembo o baza komipesa na solo pona kobikisa milimo na bango. Merci tobongwana totika kosakanela bandimi pamba te lingomba etelemi pona bandimi tolongola bizaleli na biso ya mabe o ezali ko détruire musala Papa Simon Kimbangu na kombo ya tata mwana